kokufa bazolela bazana matanga etikali kaka bakunda bango. Naebisaki bino awa que UDPS éco-accompagné Bouzo Bata Moko te. 2 semaines avant, Nabima na salle à négociation, nasi na solo la ki na base ya parti, na lobakete mukolo na komona que vraiment bande ya Monsieur Kabila na baninga nae balingi ko mettre en œuvre accord politique te na kobima. Pourquoi nabimaki? Et Sengelina nous a expliqué bino parce que mitune zamingi. Pourquoi ya bimie moko ba délégué mususu a UDPS batikali. Et Sengela kezala bongo. Parce que awa tokomo sale la biloko mi balé. Tozo bunda, tozo négocier. And fight. Toko bunda, pe toko négocier. Alors, mais pourquoi Nabimaki? C'est justement parce que Kabila na bande nae balingi ko appliquer accord T. Tosali sanza koleka misatu. Na discussion ni loko tobokaki ko discuter T. Mode ya désignation ya premier ministre. Accord et le beliango malamu que rassemblement ne ko présenter premier ministre. Et le but est que rassemblement ko présenter candidat, toba candidat. Et puis primature ango bapesi rassemblement eza ya nini? Est-ce que ezali cadeau Kabila zo pesa biso? Soki eza cadeau Kabila zo pesa biso ngana koboya yango. Ezali cadeau Kabila zo pesa biso te. Ezali conséquence ya koboya ko organiser ba élection na mboka na biso. Ezali conséquence ya violation ya constitution na biso. Na yango na clairvoyance ya président na biso paix à son âme à mon inquiète en lieu et place ya ko brandir carton rouge pour makila etanga mingi na mboka na biso to privilégier voie ya dialogue na dialogue wana to zanga kite koyebisa Kabila ete banda le 19 décembre azalaki ni na légalité ni na légitimité.